Bonjour président CCDP. Oui, bonjour. Tomonio a lelo na Belgique, toza na Bruxelles, liboso affaires étrangères, oye penza o se déplacer depuis Paris, pourquoi? Bon, ce qui a sali déplacement parce que to benga ki ba congolais nyostou pour na sitting lelo na bureau ya Didier Renders. Et ça là que loko oyo, il fallait qu'il toya parce que bateau yo bazo kosa ba congolais. Précisément ba belge. Bango ne ba sur la difficulté oyo, pe bango ne ba fabriquer kanambe. Lelo bango moko ba bimisa ki ba sécurité ba vérité pour na Chilombo, mais lelo ba liba yamba Chilombo. Donc cela veut dire Belgique a zali au terre et à souffrance du peuple congolais. Depuis la nuit des temps. Ba fabriquer kanambe en 2001, si ko ba liba fabriquer un faussaire Chilombo pour démontrer à Congolais que Bango, la démocratie, Bango, la situation a changé dans le Congo, mais aussi longtemps que Bazo miroiter les Congolais, vrai problème il y a Congo. C'est ça qui est mon présence dans le Awa, dans le bureau de Didier Renders. Si la solution est année, na ba peuple ba Hollande bino, tant beaucoup na bango to beaucoup na nous teto bozo kanisa, beaucoup ande na bato. Bon, manifestation na biso, sitting to organisé, ezali tozali contenté na arriver à Chilombo à Bruxelles, d'autres ont démontré Bango que biso peuple to lingité. Parce que changement il faut dépendre de biso ba congolais, biso net ko la choix changement. Mais bango bazat chaque fois qu'on impose biso système au bango balingi. C'est ça que to lingi angote biso ba peuple congolais. Merci.